lembe malembe mpoete to lagisa bibliquement banda na premier verset ti na 28 simanango biso na bino tokotuna na ba question nani akosi nani nani alingi nani ngaite Bible. Je suis Régine MK depuis la France. Alors, ne bougez surtout pas, car vous êtes sur Kimbambi 21, number one. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra verra. Nkamba nyonso bokonzi ezara nkamba bondimela kabiso. Pamba te Bible ekosaka te. Bible elobi nani oyo akei nkamba oyo azwi oyo nzamba bongiselaki ye. Nikamoto lobelaki bokonzi. Pamba te mutu akei akoti na nzela muke akei kozwa nini bokonzi. Akezwa lipamboli. Totala nanu ba oyo bakotaki. Ba oyo bazalaki en contact na nzambe. Basalaki mibu boni. To bazandenge nini? Tokolanda mwa elema muke sima tokota na likambo oyo tobongiseli bino otolakaki bino. Na monde mobimba eza mboka ya liboso oyo ezake bakonzi na biso bakomama na Bible. Bakomama ndenge nini? Peut-être bato musu bakanisaki na kati ya Bible ndete koyoka Joseph Mobutu bakomi yango penza. Kasi avant o comprendre likambo yango oyebake esika oyo bazolobela Joseph Mobutu to Joseph Kasavubu, to Laurent Désiré Kabila, to Joseph Kabila Kabange, il faut ozala mutu ya bois, ya boania. Batu ba yimi. Ba yimaki. Ndenge nini? Yi ako loba, ba président nyonso ba komama na Bible. Kasi, to balosimis to tali, to lobi oui. Congo, ndenge to bani na ebandeli. Na division ya mokili, na deux parties ya mokili, na ndenge tozo kende boko comprendre que bakonzi ya mboka Congo bakomama na kati ya Bible. Kasi na chapitre nini bolanda elingi koloba ete politique o ya Congo ezali lié na promesse ya tata Nzambe. Politique ya Nzambe ezali lié na politique ya Congo. Pamba te Nzambe esika ya vandi il faut ezala en or.
maye oyo nzambe alingi yango ko salima. Lelo yo tata, yo mama, na minito Simon Kimbangu alobaka ke désormais au commis savant, vouloir ou pas au koma savant. Kasi bandeko balakisi biso que la vision de Daniel et les 4 pouvoirs politiques de la République démocratique du Congo. Na kozongisa maloba epa ya ndeko na ngai ania lona nano esika wana pamba te lelo tolobi bisini na Bible. Ndeko. Il y a solo Daniel 7 verset 1 à 28 des programmes politiques ya mboka na biso evandi. Soki otali na 4 pouvoirs, les 4 bêtes oyo nzambe amonisaka Daniel na lero wana. Tozali 1 na pouvoir colonial belge bangonde batu bazalaki awo. Donc expliquer pourquoi bango ba belge baya ko konza mboka munene lokola Congo. Bango babengaki bango Lion. Na oyo elandi Daniel 7 à 5 ezali règne ya Joseph Kasavu. Kasi yepe aumelaka te po atosaki te. Na Daniel 7 8 tozali Daniel 7 6 tozali na règne ya Mobutu yende aigre ya Kawele ye aumelaki domination pesaki ye pomi se souvenir na discours na ye ya le 24 novembre oyo apesaka na oni. Tozali na Daniel 7 à 8 tozali na règne ya Papa Kabila na petite corne na ye yazalaki mutumoko très coriace tango akomi toyebi makambo oyo elekaki na sima toye komona Papa Joseph Kabange abimi avandi na bokonzi toye komona le plus vieux et le plus jeune ancêtre de l'humanité yepe abimi avandi Kimbangu Simon Kiangani. Ok. Kimbangu Simon Kimbangu Kiangani. Ah. Sikawa mama na likamune yangoyo. Oyo batu ba bujaki. Sikoto kokene malembe. Mpoete to lagisa bibliquement banda na premier verset ti na 28. Simanango biso nabino tokotuna na ba question. Nani akosi nani? Biso nabino tokotuna na ba question. Nani akosi nani? Biso nabino tokotuna na ba question. Nani akosi nani? Nani alingi nani? Ngaite Bible. Venus Bayadika, après Noir Congo, vous êtes bien sûr Kimbangu 21.